Voilà, nouvelle communauté ni maman. Nouvelle communauté na tourne bimi. Nake kwa la bana après na musala. OK. Musala l'état parce que sala nke bureau na komi. Na vandi 15 ans musala ici. Na tena koma kotanga ba pa copine nga. Na moni ka poto sana rendez-vous na lelo na passer na temps après na zone. Ita na yena komi ka boye na zeko na conversation na c'est moto sala na musala biso collègue na biso. Ndito no sona to sona biso sika après na moni appelle Gabriel. Na mbité le comme na lo sona zaki mukuru na bokata. Après na moni Gabriel a insisté na kati na yembi maman Gabriel appelle normal. Oh, gifulo bike jana kufe. Nese nini? Ko jana kufe ngabi oh, jana kufe. Oh. Sku netikali. Abi oh. Ko sa ko mambosa na de ngala biso jana kufe ya solo. Ndi na bande olela. Na da lela nanga ba place na ipa mninga nanga pasance penge. Esko zaki pana. Pesa pika. Na landaki place ya zaki pa Gisèle après tukutani. Dina banjo lela na après na moi bato ko benga na bata poto bata ngola bata théâtre en tout cas appelé les cas. Après bon. Ah, est-ce que c'est ma maladie na yo zwa kiawo? Non. Ne vous sans maladie n'était kabela, n'était ka koma kobela. Mais n'était ka bela ki na ba moment au po et qui aimait à liwa. N'habité parce que ngamu na malade depuis le 6 décembre. Si ba fait venir na bela qui na vraiment malade, très malade. Et c'est qui n'a pas contact na été na habité le kila kabo. Est-ce que moi des aveux ezalaka mo muke entre yo na ye moment mo boyo kanezaki susté moko soin ezalaki est-ce que botikala ko zonga lisusu na moi ko solo na téléphone mo bongisa na ndeko na yo azaki bongo papa ya mwana na est-ce que vous savez oui tout bon ça ezaki ndenge ni mto benga YouTube non bon on est en privé apparemment mais ce qui est vrai que ba o les cas na ba réseaux sociaux bato o batalaka ba mouvement réseaux sociaux ba yebi ndene banda na ndenge ekomaka puis si on a loba na réseaux sociaux ba yebi ni na lobaka tu te dis à quoi par rapport à quoi en fait mais sinon to comment na biso solo là abenganga kuna novembre to solo là na ye en tout cas même novembre to comment soigner pinda bien depuis 2022 depuis 2022 bato mo soigner pe abengi to sololi to passer pe mwana et tout parce que bato ba conseiller ba mwana za na kati bon pendant tout ce temps nous to soigner te bambula nous pe na mwana ba solo là parce que depuis 13 ans depuis Kenda depuis Kenda ça fait 16 ans 16 ans bientôt Kenda en 2009 elle a 2009 Akenda na Akenda na mai Akenda le 7 mai Akenda le 7 mai wana relation yo na yebozaki susta hadi abokabwana ki tobozaki non bozali ndoko moko na bandalo na chibango okay ntango jani ake eliki ba une semaine mwana bazalaki na maboko bebe na andi andi te ya mwasi emerdi ya ndobenge andiani okay bozali ndoko moko voilà tozao pe otémoigner comme ça ni ami proche ya ndeko mao mais lisolo bosolaki est-ce que c'est ce qu'ils asengaki pardon et on va être limisa pardon asenga depuis ba mangamo bimaka ba série ya tendance ba série mon boé je crois yo quand on ça makelele et puis aka osenga pardon à travers ya Willy Mambo benga ki ya Willy Mambo ya Willy Mambo za répondre to soit na conférence et puis aseskizaka asenga pardon Willy Mambo asenga que non bana bazalaki mais mwana za oza obligé olimisi ya Willy Mambo aluka kimia et puis to boma na biso moto asenga pardon abana bandela te et puis le même jour asenga pardon asali pe vidéo asala vidéo moi je crois mon téléphone asali mama bana nga et tout apibia kango donc esika ka wana lokola akoma na vie na ye nga pe naza na vie na nga donc c'était comme ça en fait fallait ka excuse na okaki na nga na limbisa na nga ezaki bana mibale kaka oyo ezoloba malelo ke bobotaki na Janify bota ba mibale bana ya mobali 11 na ya mwasi ya mwasi yake yakendaka le 7 mai mwana kufa le 16 mai okay
Mais car 2 semaines mwana lelo ozoloba mamo ebele balobi ezali problème ya cœur abandi koraisonne ebele eza na bandeko batie mal à l'aise kuna surtout plus barelation amoureuse azalaki nango ezolobama ndenge wana mama o nayebi te eske ta lisolo abongo abetelo te ke akomi na baestomac akomi na baproblème ya bacœur tout ça parce que relation moko alingaki nde esaliki lelo atika biso bon ngai tosolani dernièrement je crois novembre et tosona eti par rapport à mwana abengaka bakoma mpo mwana aza na telefone bakomosola bango mibale nga asosaki te parce que nablokaka na ngai tosolaa te eya koma ke abenga mwana asistaki mwana elinga telefone ayasinga okipo na obengo eyeleka te numéro change ngai naza nango nabloka yo nde abandi oseka pafungonanga tosolola nazongisi ye mwana telefone basoli ntango basisi abenga ngai mpa nanga ndayebisinga oyo nabengi yo mikolo eke ebele nayoka quelque chose amba fin novembre so nazwi na otindela mwana ata $50 luka ata mwa eloko ngabi na bandi osinga yo mboni asani abi te aza mwana nga akata restaurant na baninga na ye akata restaurant na baninga na ye comme ça eosala bien ngabi ok toswane mingi ngabi atunga boni yo ngabi naza bien toswe makambo bo essentiel rien olobango ana tv après yaye koyisanga kino yo olinga poto te po aninga bia beta masolo na yo tobandi koseka après koyisanga kino nabengi yo nakutana baprofete moko boye ayebisinga mabe nasala yo nde esala kino makambo nanga peut-être avancé te je te demande pardon ngalisa bapardon esanga bacombien chaque année na fin de l'année osenganga pardon nasina lingi soki azalanga problème na yo te ngano totikala ya mwana aza na kasi nga aza vi oza na vi na yo mwana aza nga aza na problème te oyo so ebaki mwana aza pourquoi oblokanga bi te aninga na nga nde bapene to te emo toseki kaka na esili oyo te nakoma kosala tuni boni sante nazali malade nazalaki nasali 2 semaines na hôpital nauti obima kala te nga bobeni obi tension comment déranger nga makasi mpe nakoma na problème ya cœur na problème ya cœur et puis na 2 semaines nabelaki naki hôpital bayesinga na problème na rein mali minene boka yo moko abi mama tika o mboka te so nayebaka ndenge ya poto te nga bi te poto eza bien yo nde oke na poto bien te napesi exemple ya baninga na ye na bapetini oyo baa na poto bakende mpe bazonga bayaka abi nanga bon certes eza nango bongo mais bon eza dia encore na kota na bapétrin nga bi bon c'est la vie des fois il y a le haut et le bas ntango le bas ekomi il faut ondimango il faut accepter ça parce que yo mo mutu opesaki accès na le bas wana faut ondima mais ça je te dirais que c'est la vie nzambe aza na contrôle nyonso na comprendre comme peut fortifier penza mais en tout cas pour na ngai soki esimbi te ezonga nango kina na mboka no makambo ifungama na yo soko ya oza na je yo moko so okomi no mutu tu awelulwa okende kote oke kote par semaine ozanga $1000 te yaka oh ça va na oya na ngasi ndo tumulenga ba bien des ate aseki ati na kutu na ba biloko na ngai ba valise nga kuna komotinga na Kishasa na otina ba carton na ki petit sene olezongo abomba na ndako donga bingela sako ya nga pe yaka oza bana ebele na Kishasa bana biso bamono yaka bana bamono ata atiki bana combien tinati bana tiki Deborah ati na Lasconi ou Alboso atiki Deborah jeune fille déjà fait abota Andy et Daniel et puis Janelli Christévie oui en tout cas tiki bana so 6 t 7 6 donc na poto misato na Kishasa pe misato Kishasa misato te Kishasa 6 onga na yebi bata kin 6 na poto tika lobota te na poto boti 3 donc 9 ok bana ebele donc ana bana ebele donc asali 15 ans na poto 16 ans presque bana bamoni ete bana ne bayebi ete neti pour dan abotamaka poste mikolo moko na emerdi nanga akufaka donc mwana na kutayebi ata ye te donc atika mwana fa ba 2 mois non oui ba 2 mois mwana na yebi ete mais avec il se dit à quoi par rapport à maladie on a cœur tout ça pour raisonner mambo pe belé abnanga mama poto ça ba réalité belé makambo leke benga yo na vio belé stomate mamo motema abi na yebisio mambo ze belé to solo la kaka
abengo tosola atanga bien tosola ake pe en son âme seke nayebi famille na ye nayebi bana ne eza difficile parce que papa bango tokufa ya 2 ans 3 ans na 2021 papa na akufaki amona ata papa ne te mama ne nazalaki na ye akoma mpe mwa malade ya mwa vision mobulu do batiaka elike epa mwana ne mage bando simba te me baparent ne bafamille etiaka motema epa na ye epuis mage kosimba te nando force kotina ba moke nazalaki mpa bandeko ne ntango leki na moni nzela akangi nga liboko akinanga ntina ndako ayebisi nga yo leka kotoka nayebi te tofanda tosololi toseke tovandaki mpenza mama mpe akize ngai yo bonga bien mama yo kunga te kuti yo nde boye kinga nde boye okanza matumu bango baoseka balingi na ese yo banga bokolo tenga bokolo ya odoko te toseki na biso apres ta nakende ndenge ezalaka soki otena lepa mokolo oyo nazalaki nango ya moke wana mpe nafinaki naleki nanga epuis maki nakende kuna mpe nabenga ye te mpona eseki nazalaki na papa mais j'espère que bandeko ne bayebisaki c'était un peu ça mais ça fait très mal. Est-ce que Andy aza informé na likambo non Andy aza informé te parce que nga babenga na nzela Andy azalaka mpenza azalaka trop internet mais na bilo na biso mpenza bakongole mpenza interesaki te nayebi te nde na wumeli boye soki bayebisi déjà o déjà naza neve nanga na ndako Glody nabengaki merci na sa Glody bazwa ye téléphone bakotela téléphone mpe amoni yango loche parce que c'est un gars ya 18 ans quand même téléphone bozwi kaka boye je crois comprendre donc amoni on peut louche en fait on dit na nayebi te voilà liloba na bandeko baotala biso tomoni bacomédien bazobenga vraiment ebele awa tomoni vraiment bapende bazobenga même diaspora baza vraiment touché na mort oyo ekoloba nini na mort ya Janify s'il faut lelo otémoigner bon souvenir to mpe mauvais ozala nango mpona ndeko na yo to mpo na ex na yo ekozala nini ya teme ebele ya teme ebele apema ya kimia mais bon asi akufi na moma oyo na bato nyonso balapidaki na bato nyonso toloba nyonso tobanda koloba ntango azalaka envie ase moma omonaki bato babongola langage bakoma sikoyo ya franco na biso idole na biso icône na biso c'est ça la vie en fait fallait preuve aboya bato bacomprendre ce que je dis souvent ekoma na moma mo boye en que baartiste na bino oyo nayebisaka yango mingi ata oyoki mabe na ye ifoka kodefendre na en tant que artiste congolais parce que aza ya yo avant l'accusation kodefendre nanu on ne sait jamais pourquoi il arrivaki pourquoi mais bon certes na monde na biso ekendaka nde ekenda tomesana nango mais bon na bato bazala nanga to na bato na sona bao bayebi ke bon azali moto azali mpenza pas vraiment mabe mais na kibomoto ne mpenza ozala moto mpenza ntango aza na Congo azali mpenza azali moto en fait c'est un bon papa c'est un bon papa soki lelo akufi kaka na poto wana par rapport c'est parce que alingi azala papa ma malamu mpona bana babotemi na présence ya nde peut-être apema kimia bo numéro pesa ata mwa 2-3 personnes mpe bakobenga mpo bafortifie numéro de téléphone non téléphone nanga so bingo bazwango kati te mais opesa mpe mosusu balingaka te kobenga indirect moi directement ezala bien ya 099 44 44 419 099 444 44 19 voilà namoni vi ya queen ayo tobenga awa epuis Fatou Kayembe mpe abengi yo yamba bango tosolola na ndeko aza pembeni na biso azali bongo abli na yo voilà mbote mama Mbote papa. ozali na epai ya ndeko Mao Kivulu Kivula camarade nanga tobandi kala wabandi donc ndeko. Voilà. Donc nouvelle ekomi pembeni na yo bien boye kokutana après nouvelle ya mort ya Janify. Non, nouvelle ekomi pembeni nanga tozalaki na camarade nanga atekala na wenze mama ya koluka nga na ndako ntango amoni nga te alandi nga kuna
nde babengi mao epa via bayebisi ke non ye Jani akufi. Gabriel mutabengaki ke ye Jani akufi nde yango toyaki toyozonga tovandi awa tongaki tokendaki etike na ndako ya lobi non yo ozoya tozela o moke yango tobandaki kozela o. Voilà, oyebaki relation ya bolingo oyo Jani Faye azalaki nango na Mao, est-ce que bamoma na yo mpo ozalaki na amitié na bino na ndeko Mao? Wana ye Jani kuta biso na Mao bana nga ya mobali ya mwasi ya liboso Lauriane na ya mibale ya mobali Nathan babanda olongwa awa epa na nga baokende congé na ndako ya Mao bango mibale na ya Jani wana baa na banda na Chibangu baoke kuna baovanda kuna donc soki kaka bana bakangi grande vacances ifu ya Jani aya a bango mibale na Mao bazwi bana bake na bango soki vacances esili basombe bango biloko ya classe epa ya Jani bayeba yo ozongisa bango lelo kutu na ntongo babika moto soki aokufa parfois bato bayebaka tobeta lisolo nga na mwana nga mobali ya mibale mpo liboso aza ta voyage apa akenda France tobeta lisolo nga abi ye Jani aozwa mokanda te bato mosusu anda oloba o pesho moto aoloba yango ye Jani aozwa mokanda te ye Jani awumeli na poto azwaka mokanda te totangi vraimen kombone leo na ntongo nga abi ye Jani bato alobaka te kivule ka moto azala omona azoganga omona ye Jani na lukuku makalo bapenge epekisa camarade na donc tobeti lisolo ondire comme si azala ye awa tant toke kuna babi akufi naoyebisa kuma ngo abi touti otanga kombo ya Jani na ntongo ba 10 heures yanga na bana ana ndako tozokanisa kaka babolamu po azali motu moko bien nini kabola azali motu bien ekabola bango na Mao toloba kaka eloko ekabola bango eza voyage baréalité oyo akenda kokutana nango kuna yango nde moto esala bakabwana sa baréalité wana bakokabwana te. Voilà. Nini ebomi ndeko banouvelle ezobima ebele ya ndenge na ndenge biso toyoki kaka babi para piqué crise me maladi toyoki te pesho alobi ipara ayebisaki akoma abela motema me toyeba vraimen maladi boye toyebi te toyoki kaka ke ye Jani akufi mais réalité vraimen ya mozindo makambo yango nyonso toyebi te. liloba mpona mort na ye na bandeko batala biso fan famille bacomédien oyebisa bango nini? Non loba kaka ye Jani azali motu moko bien ndeka baloba voyage emema mambo ebele yango nde emema bamakambo nyonso mais soki totali aza nde mobali na biso aza ya motu te aza ya biso molimo neka epema na kimia nyonso eleka na malamu. Merci beaucoup maman. Bonsoir Queen, mes condoléances. Merci beaucoup. Bandeko batala biso bangi bayeba non d'abord nouvelle yango ekomelaki ozalaki wapi epo oyambaki yango ndenge nini? nazalaki na tournage eza nouvelle moko ya pasi eza kake mpo na nga na motema parce que Faye nga nayebi te nayoki na nga na maladi te kaka soki abi asala kotumbola na yo kobenga yo bando tumbola yo ando loba na yo oyo akokoloba na yo nazalaki na nga na tournage nayoka kaka boyo boyebise te nazo comprendre te ekomi aire moko moto moko awuti libanda akoti oyo balobi Jani akufi na ndenge mpo namoni yango partout ngabi nono tikana kotana moplasi biso tokutelaka confirmation nazwi confirmation namoni ke Jani akufi na comprendre te ebonga boyoki atake no azalaki ata na hôpital mois 2 jours mois 3 jours toyokisama maladi te toyebi ke aza bien du coup Jani akufi donc bino mo boyebiki ye Jani eza choc mpona biso choc mpona biso parce que Jani d'abord aza kaka collègue te mais akoma lokola famille na kala ntango tobandaki kosala mosala bozozala plus na bandeko plus na bacollègue ke na bandeko donc ndeko ntango moso mona bokutanaka lisu te mais collègue bozalaka ne chaque jour donc vraiment eza choc monene mpona biso. S'il faut témoigner, vous témoignez nini mpona Jani Faye Mobutu Franco bon souvenir ya makasi oza nango mpona ye ekozala nini? Présence na ye esemika soki aza na scène aza lokola lion aza lokola lion bango mibale na Dadi Likambala moko akobenga leki te oko olobi petit frère ye pa kobenga petit frère donc baza lokola biso ntango Dadi akufi ntango bazobakeno Dadi aza na moto akoremplace te tobi booloba bon mpo Jani aza te
Jani soki aye moto ko remplacer Dadi à monani pe akolongola Dadi mbala moko et puis bo sentir que non Jani azali mais soko Jani azali soki to ko bali Nzambe a décidé autrement biso programme na biso tam so ezali que Jani akoyaka to kozonga soko za na scène mobali na nga na scène vient na ngai na vie boye donc Nzambe a décidé mutuni na koloba na Nzambe stop likanisi na yo kata yango tikela biso non Jani azala et ça choc pour la biso. Voilà, na ba téléspectateurs, ba fans no ba la biso kui na koyebisa bango nini pona sango ekomi pour en tout cas, je ne pense pas que bazo zelelo ko ngana ko koyebisa bango. Ba yebi ki était Jani. OK. Donc ngana na likamba ko baté tout le monde internet eza ko bouger. Franco ake, Mobutu ake. Naza likamba ko koyebisa bango te mais eloko motu ya ko koyebisa bango eza kara. Na lo bango ta on so to milenge na ka Ernest. Il faut imaginer mutu mo boyo kiteke akufi lobi kara afinga maki lelo akufi kara batu bafinga keta musu lelo pe ba changer matuba alors ngelo baketo mi bongisaka lelo za jour a Jani ta musu lobi ko sala tour ya mutu mususu na uti ko solo na po ngai na mona tango na zwisa ngwa Jani na komi banga na isi bango na komo banga na mona na komi lokola mutu mo ka vivre na insécurité. Siko ko banga ngo eza poa nini nazaki na Dadi akufi nazana Mireille akufi Jani akufi ngana obanga meta una so na apo ezanga via na ko banga siko ngana oyeba tina so ko banga na nga tuna so ko banga ya po anemo na oloba Dieu soit loué nzamba yebi mukolo nini mutuna mutako kende me eza liwa ya Nzambe s'il vous plaît. Je ne vais pas citer le nom de personne. Je vais citer le nom de personne. Mais Nabiso Nyoso Bato. Toluka liwa pona mutu. S'il vous plaît. Ngambo mutu akufa pona nga. Eza ngambo. Bato neti ba Jani boy ana bana combien? Azana bandeko, azana famille na ye. Soki eza mukolo na ye ekoki Nzamba zona. Mais soki eza na mutu moko ayeko brisker tokeba mokelo eza ya mukute eza ya ngalia mokeli na biso. Donc voilà. Sou eza nini? Quand rien à Kinshasa ou bien ekunda makuna parce que Jani aza artiste munene tout mona kibosaki lor na matanga mira yesa quand yaki. Est-ce que beaucoup bunda pour que nzoto ya Franco il y a vraiment qui tient ça autour de la na kati ya voiture quand on zoya na mi poser question ana OK est-ce que bandeko na biso bana poto bako aider biso basa les formes moko oyo biso bien que on eza poto eza même réalité te na Afrique mais est-ce que bako sala moi magie moko boye moi magie moko boye on a combien la biso ce n'est pas je ne pas imposer hein na soki bakoki kosala mwa magie moko boye mwa makasi moko mwa disanga moko boye Jani azana ba admirateur na ye azana ba collègue na ye kuna azana bato oyo bakoki koloba un mot bon de toutes les façons Jani azali pe na mukanda te donc est-ce que bako refulata ile ba Jani te ya anemo seke na koloba est-ce que bakoko yokana te basala magie moko boye babanda nanu baloba na biso bino pe bosala nanu pe boye tosala magie po nzoto andeko eya toloba keta mususu bana na ye to mama ya Jani to famille ya Jani to ba collègue ya Jani bazaka nisika mo ba ndo kotalela ka ende to kinda kotala bandeko mususu soki possibilité wana ekoko salema esa ya biso bien. Merci. Na yebite lokola kufi lelo to meka ko sola na président de DSOB alobi en tout cas tozo mekana ko tambola mutu soka kufi lelo il faut que ba démarche soka mama démarche awa to yebi ke to kokota awa to kene pas vie na biso mo boto bwa kaka to kene pas mutu moko boto pisa na bambote kuna na yebite donc esika okomate likoko ekoya voilà.